Kubele bakulu kubele bantu zongo na zongo zimelibetana nefungwe wanga mfumba mfumeto ne mwana Kongo bilombele bo ingeta Bonjour Balandia, émission Nabiso et Destiny of Africa Production. Merci Kozobino sur le mokolo ya lelo ezali esengo mingi po mikolo ebele to monanité parce que boyebi kaka ba ekone ezali tozoluka luka ba news ba nouvelles de façon to informer bino masolo za koleka na kati na ekolo na biso boyebi na kati na ko. Malgré que tozali misika na ozali ba mboka ya kokesana mais lobité que tozali musika na molimo mais tozali ensemble bandeko lelo na émission na biso tokolobelela sur ozali mokolo ya le 7 août o totikali juste na batam qui et pour été koka na niveau ya Kisasa pour bango pe kokota lundi biso pe toza déjà lundi et ba kokota lundi kana mingi te et c'est pour cela que to tindela bino ba news ba info avant bozwa ba info misusu na niveau ba source misusu internaute na yango biso to waki to bité to pesa non masolo ozali pe ba analyse na biso to leka na kosala poete bozala informer na maiza koleka tozala bandeko oyo na niveau ba Belgique ba sala ki ba ozali ba réaction na bango déjà kolaksa ozali soutien na bango pona ozali ndeko na biso ne mwana nsemi pour y a promettre qui peuple congolais que le 7 août tout peuple congolais il faut atteindre ils allaient soulèvement populaire il y a congolais nyoso abengami congolais pour na ko chasser ba rwandais ba hutu ba tutsi nyoso na kati na ekolo na biso mboka ya Congo ekomi na ozali na libération nango libération totale oza kubenga peuple congolais atelema sima ne mona nsemi po ete libérer mboka. Pour l'instant Kanambe asi atondisi bambila par-ci par-là na niveau ya Congo kutu koloba kutu te na niveau ya pembeni ya rond-point ya on appelle ça quoi ya Moulard. Il y a des gens déjà atondisi ba blindé na ye ba mbila na ye déjà ba sopami kuna mystique pour azako s'apprêter na mokolo ya lobby na tongo pour éviter eloko nini peuple congolais azali ko planifier ko sala na yango ne mona nsemi azubenga pe azako senga soutien na biso nyonso peuple congolais. Soulèvement populaire wana et le bité et ali marche. Il y a toutes choses différentes. Marche na soulèvement populaire de la révolution. Ce qui veut dire que marche aux ali côté les marche aux tambola na balabala pour protester les loko moko sepel na moté. Mais soulèvement populaire et ali loko aux ali côté les peuple congolais aux ali côté mozako que ne ko arracher ko botola pouvoir par force par autorité pour nombre ba soda kanambe na bango nyoso na bakoboma Congo mobimate bakotelema jamais liboso ya ozali peuple congolais nyoso akotelema na kati ya soulèvement populaire na mokolo ya le 7 bakokoka loko moko te bakosala loko moko te appel ozali appel général pour tout peuple congolais partout dans des provinces différentes na niveau ya Congo. Botelema, tout ça là, aux alliés soulèvement populaire pour la libération na écolo. Na kolaksa bino ba image ya bande ko na biso na poto
balekina ko telema déjà ko sala moi ba ozali ba réaction na bango ko lakisa peuple congolais ko lakisa ozali nemo na nsemi ke tozali simanaye et ko lakisa était que il est temps pour nous de se lever, il est temps ko bengala munguna na biso na kati na mboka. Gardez le couteau na ko lakisa no ba image, bon na image to développer et puis to banine ko sala. Merci, gardez le couteau. Bana mboka ya Kongo na kanisi tolandi mingi na bokebi wa mandeko na biso balobi awa. Na kanisi na revolution nyonso ata banyama baza kotambola nyama moko akozala liboso mpona kolakisa bato nzela. Lokola ndeko na biso, papa na biso, koko na biso, mwana ntsemi, ya na biso, leki na biso, abeti mbela. Mbela oyo abeti ezali kaka mpona bato ya Bazaïre te. Alobi discours na ye clair et net abengi bato ya région nyonso ya République démocratique du Congo oyo kala kisepela kolo Bazaïre. Alobi mokolo ya reset mboka na biso ezali okipe. Soki tolandi nyonso na baopposant nyonso ya Kinshasa to ya République démocratique du Congo ata motu moko te azali koze koloba keno mboka na biso eza okipe. Mutu na mutu aza na pase na ye to jije ndeko mwana ntsemi na pase na ye te toyoki ndenge ndeko ya mwasi koloba awa. Soki azalaki stratégie apusa na wana mpona bayeba ye kaza pembe na mutu wana mpona lelo azwa parole ya koloba ke mboka na biso ezali okipe. Nakanisi soki ngai mutu nalobaki na pesa mwana ntsemi bato balinga bandima ngai te. Mais lokola ndeko mwana ntsemi azalaki pembeni na bango biso na reserve tokangi mingi azalaki ta na ye mpona koobserve bandeko ya libanda lokola bandeko ya kati. Eloko na kosenga na baadepte ya ndeko ozo problème oyo mwana ntsemi azwi te problème ya religion na ye mais alobi de problème national. Ntango bakomi bandeko na biso na Bazaïre tokangaki awa. Ntango bakomi bacharnier ya maloko tokangaki na bino awa. Ntango bakomi bandeko na biso na Kasai tokangaki awa. Ntango barwandais baza kopie mboka na biso tokangaki. Mais ezangaki moto oyo aza sur place na mboka na biso aloba fort ke mboka ezali okipe. Yango mokolo ya reset mpona somi ya mboka ya Congo tozali bainterview mingi awa. Toyoki bandeko bajournaliste batuli bakestion ebele mais nga question oyo ebetinga mingi na mutu ya koloba eske ndeko mwana ntsemi akodesevoir biso te. Nakaka réponse akopesa nalobi ndeko mwana ntsemi asali devoir na ye patriotique. Alobi reset tobima soki tobimi reset te ezali mwana ntsemi mutu adesevoir te mais biso moko bacongolais tose desevoir. Elingi koloba biso nyonso reset tozala baba lokola motu moko ekolo moko papa moko discours moko. Bandeko oyo balingi balakisa bato pongi jour le 8 le 9 ezali mawa mingi. Nazalaka na image kaka moko mokuta aza na padoli bayebisi ye idps décrété journée mort na Kinshasa. Mobutu apesi réponse ngai mpe nazali fonctionnaire yango nafali na ndambo. Alors mpona hipolite kanambe soki bayi bato bako na ndambo eza koarrange ye mais soki bato balombe bandima libanda ekoderange ye makasi. Nazali kosenga surtout bana ville ya Kinshasa tozali 12 millions d'habitants ville ya Kinshasa. Rwanda oyo eza komalmene biso sikoyo malgré bapo international peuple soki adimi na balabala na bango comité international bakotelema te. Yango tozali kosenga reset wana tobima lokola motu moko oyo eza ndeko wana Kinshasa somba mwa unité na yo yebisa ndeko kobanga te biso nyonso reset na Kinshasa. Soki tobimika 300 000 500 000 si 12 millions ya ville ya Kinshasa bayebaka barwandi bakozala place te bakokima. Tozali kosenga rwandais moko na ville ya Kinshasa bakokisa 5 000 te siko tozala rwandais moko 10 000 congolais balaleli ye bomoni baefeki kopesa. Toza lokola motu moko apelo babengi mpona bato ya Bazaïre te mpona bato ya bandundu te mpona bato
mais ba bengi ko ba congolais en général. Nazo ko répéter ceux qui te bimité ezali faute à mon entité et cause en faute na biso moko parce que tout ça devoir patriotique te. Ingeta. Merci Bandeko na kozonga na kati ya plateau kaka ndenge bomoni ba image wana. C'est pour vous dire que pas de blague. Blague ezali sous-souté pour oyo ezali ngonga ya peuple congolais alonga na kati na souffrance. Tout diaspora ya niveau ya diaspora congolaise nyoso bazali sima ya ne mwana nsemi. Ce qui veut dire biso nyoso sima na ye. Po tozomona mutu mususu te oyo aza kobunda aza kotelema po abunda pona ekolo tozomona mutu moko te oyo aza kotelema abimisa loba ba vérité lokola ne mwana nsemi tozomona mutu moko te oyo aza komibeta tolo tolembi ba promesse tolembi ba papier na biki tolembi tika biso nyuso kende sima ya nani ya yene mwana nsemi totala po mama sola ba oba ba politicien misusu to lembi na posa ko totanga ba komona bango zate ne mwana nsemi tout congolais simane mwana nsemi le 20 août ekozala meeting moko ozali triomphal et moko ya Félix ekozala. Et puis, les arbres jour morts, monsieur Kozala Kalaming qui était connu à nouveau qui ça pour la Makambo et Salema Oyo. Peuple congolais, totelema, tolembi balokute abatu, totelema bisumoko tozo a pouvoir, totelema bisumoko tokendi sima ene mwana nsemi. Na kotia bien deuxième image oyo bomona, et puis to développer. Vous pouvez faire la suggestion na bino. Pour trop c'est trop. Ma ami se tangi belé. Pays kaouki. Et le corps remplacé en aux associés. Pour ma ami se tanga tanga aux comme la paix mai. Mai kotanga. Si quoi ce qui mai si lion en zoto. Ma ami se kubimandengeni. Et kubimate. Rolé la bombe mis aux airs kauka. Mais muto même muto za kolela to za kolela te tellement on les trop ma ami se sili ma esili na nzoto moi ma monsieur benza sauté to luka tozong sa mai na nzoto na biso to luka tozong sa fresh mai na nzoto na biso pour le bilobe ata to le li susu biso ko to le li ba muna ta ma monsieur tangi to bengana ba Rwanda na mboga na biso bolanda. Voilà.
Merci bandeko bino moko bomoni sous ba réaction ya ba peuple congolais na niveau à Belgique bazali ko sala ba ozali ba réaction na bango ko tlakisa pe ko talisa ekolo que engonga ebelemi ngonga na biso ebelemi ya kolongola o ezali banguna na kati na ekolo na biso. Notre pays est envahi avec des Rwandais. Bolandi bino moko ndeko wana msusu alobaki na video ya liboso alobiye abenga bango banani te abenga bango bandeko te abenga banguna ba ennemi parce que tous ces histoires les akobima cause ya makambu tout et salemi na Congo ba génocide ba crime ya makile sopami trop na kat nekolo na biso à cause de ce type là qui est derrière le pouvoir. À cause de Kanambe. Ndeko nazana minyo kolobate. Il est temps. Il est temps to longola banguna. Il est temps to zo pouvoir. Il est temps faisons de notre pays ce que nous voulons nous-mêmes. Bisomo ko bana mboka. Ce que ça dans commentaire vous commenter. La réaction na bino est bien amie. Vous s'inscrire pour beaucoup de nouvelles. Dès que ton etani, la nouvelle déjà koya. Gardez l'écoute. Na 4 na chaîne na biso ya 200 Africa Production. Bino mo boyebi, tozali bato na solo. Mbote trop le sako trop. Na ozali journaliste msusu ya Afrique. Il y a Congo, spécifiquement dans Congo, à Mbote à trop. La bossa ni noté, bana nyoso à Melbourne, Brisbane, il y a Paris, Londres, Belgique, bana Kisasa, bana CNP, Mbote à trop. Soutien à bino toujours. Il est temps bana mboka totelema, il est temps beau s'inscrire, beau eba, beau comme solo. Vous allez informer. Zamba battre la Congo. Zamba battre le peuple congolais. Merci. Everybody